Salut, bonjour la famille, bonjour, bonsoir, wana boyebi déjà et dépendara kaka na air oyo okolanda analyse na biso na air oyo okolanda émission na biso. Alors toye kopesa mbote na bandeko nyonso o balandara Irsil Botelo TV, bambote na bino esika nyonso oyo bozali. Kande toyebisaka bino soki vraiment ezambala na oya liboso o tomber na Irsil Botelo TV, o s'abonner, o commenter, o liker, o partager et o sala malamu mingi. Bandeko nanga lelo toye na lisolo oyo ya likambu oyo ya kitoko mingi te, toye ko partager na bino likambu nini ezo leka entre Belvi Kandi na Dada International. En tout cas, eza pasi la famille Kande balobaka ami ya lelo ennemi ya lobi. En tout cas, tant balobaka adage wana o baloba ami ya lelo ennemi ya lobi, baloba yango pambate, baloba yango na masekite, baloba yango vraiment que ami ya lelo ennemi ya lobi, baloba yango pambate bandeko nanga. Komona Belvi Kandi ndenga azalaki na bakamaradi na ye, komona Belvi Kandi ndenga azalaki na ekipi na ye, komona Belvi Kandi ndenga azalaki na ceinture na ye, tondimaki te ke lelo ekokomela dada boye na Belvi Kandi. Alors bandeko nanga avant to banda so ezambala no ya liboso otombe na Irsil Botelo TV, soki vraiment ezambala liboso okoyi na Irsil Botelo TV, o s'abonner, o commenter, o liker, o partager et o sa malamu mingi. Donc mingi ba partage na bino vraiment to lingara mingi surtout ba partage na bino et ça la rabiso kitoko makasi. Wana to profiter to souhaiter joyeux anniversaire na papa na biso Omari Kabongo. Et tonton moko bien, tonton moko swag, donc tonton moko très kitoko makasi papa nabiso Omar Kabongo. Joyeux anniversaire, que du bonheur, que le Seigneur te protège, la bénédiction de Dieu est à la likolo na yo, que le bonheur et la grâce t'accompagnent durant toute ta vie. Donc bonheur et landayo, magambebele landayo, mbongo et landayo, en tout cas mbongo vraiment et landayo en passant et sipe au colis, donc salapé au bala. Joyeux anniversaire tonton Omari Kabongo. Alors bandeko nanga to ye na émission o liboso na bino, to ye na likambo o liboso na bino, eza pona masekite, eza pona kotalisa na batu ke ami ya lelo akokipe ko boma yo lobi. Batu bazana ba confiance, batu bazana ba confiance mingi na mokili, confiance mingi na ba camarade, confiance mingi na batu ya mokili. Na lire makambo ezo kendela na ba vie ya lelo e koma kaka zana confiance na yo moko, zana confiance na nzambe na yo, yo moko na nzambe na yo po muta mokili kopesa confiance lobi ako trahir yo. Muta mokili kopesa confiance lobi kuna ako trahir yo, donc to pesa sous confiance na mutu ya mokili te. Ato lobi ke ma copine, ma chérie, o penza ma copine dedans, o penza ya ngai, lobi kuna tangu nzamba ko pambola, tangu nzamba ko eleve yo, soki ye nanu pamba mite ako trahir yo, ako luka ko sala o mabe. Pourquoi akoma na N Pro Max 4 na ye. Lisolo oyo eza lisolo moko ya pasi, eza lisolo moko oyo ezo salema, eza ba réalité moko oyo ezo salema na ba vie ya bato ebele. Makambo to koma otala lelo otali no ka théâtre lobi na tali ka théâtre, mais eza ba réalité oyo esalema na ba vie ya bato ebele. Toza vraiment n'attendre de la fin bandeko nanga. Toza vraiment n'attendre de la fin o makambo ezo salema partout. Tout makambo ezo salema même na ba famille, makambo ezo salema na ba entourage, na ba camarade, na ba quartier, eza makambo oyo ezo salema na ba vie ya batu. Belvi Kandi azalaki na eloko te, Belvi Kandi azalaki na ye eloko te, mais comme azalaki fille de chance, comme azalaki mwasi ya mabondeli, azalaki na lembo nzambe kati na ye, azalaki na étoile wana nzambe ataki ye lembo ke lelo te lobi te aotombola ye. Mais Belvi bazaki na Sœur Dada, Belvi bazaki na Marina bandeko nanga o eza deuxième saison ya temps de la fin auto Hollande na Belvi TV. Soki lelo na zui penza courage ya koya kosala analyse o po natali yango na butu lobi na leli na yoki pasi. Mokili eza na ba réalité ebele. Mokili auto vivre eza ya biso te bandeko nanga. To lingaka te kopesa confiance na mutu nyonso. Ndeko ata olingara batu, ata oza soki ndenge nini. Conseil onga na ekopesa na analyse na nga lelo eza kolinga osala confiance na mutu nyonso te.
Ce qui totali histoire on a première saison ndenge ezalaki tomonaki Belleville tomonaki Marina tomonaki Dada bazalaki toujours soudé bango misato voire même Belleville azangaka mbongo ya oluka ndako po epa ya mama na biso milo babandako nyokola ye Belleville azangaki mbongo ya oluka ndako bandeko nanga comme mama na biso Marina na Dada na mama oseka basambela église moko ba contribuaka mbongo pour que ba pesa Belleville aluka studio avant na mwana na ya mobali junior ba pesa epe mbongo wana Belleville avanda lo sambo eleka ebele Belleville ko sambela nzamba ye ko pambola Belleville nzamba pamboli Belleville pesi ye mobali ya bien o eza bongo tonton Vini bandeko histoire o eza pasi nzamba pesa ki Belleville mobali Belleville akanaka te kozwa mobali nzimaka te ke nzamba ko pangusa ema ya misu ke nzamba ko longola esoni ke nzamba ko longola epasio azaki nango nzamba pesa Belleville kanzi mobali mais Belleville tango azwi mobali esali Dada pasi esali Marina pasi pourquoi po Belleville azwi mobali ya mbongo mais soki Belleville kanzi azwaki mobali ya pauvre elingo sala bango pasi te so abalaki mobali azane ka pauvre elingo sala bango pasi te mais po akutanaki na mobali ya mbongo po nzamba komaki ko élever na ba dimension mosusu yango balobaka na vie e amoso nzamba komo pambolo komo mata ba dimension luka pe bato a niveau ya ba dimension wana pour que jalousie ezalaka te bandeko nanga Belleville nzamba pambolaki ye nzamba pambolaki libota na ye Belleville vraiment apambamaki azwi kutu mama o azaki milo abande konyokola ye na ndaku na ye avandisi mama kulutu na ye epa na ye Belleville achantaki comportement te na bakamaradi na ye bakamarade de l'église azalaki kaka bien na bandeko na ye kati na nkolo azalaki bien na bango mais comme bango motema déjà ezokaki motema ekomaki kobeba motema ekotisi N Pro Max po muninga zwi mobali ya mbongo po muninga bali po muninga na bandaku esala bango motema pasi esali bango motema mabe likola motema mabe ya Dada likola motema mabe ya Marina aya kovandisa Davina nani aya kovandisa Belleville avoué na mwana muke junior waza na 10 ans mais balobi ke na mwana na komaki orgueillé pourquoi babibisi makambo wana nyonso eza po motema na bango ezaki déjà mabe po motema na bango ebandaki kosepela lisusu na Belleville te to ponaka ba mioza na bango ami musubo zanae azaka ami ya souffrance tango koma na mbongo oyina yo pourquoi nzamba pambolo liboso na ye oyina yo eza makambo tomona makambo wana kongola lingi kar mutu nyonso aza l'égalité de biso nyonso tozwa te soki yo bandi kozwa nzamba komo longolo na 1 akomo komisa ata na 3 to 4 congolais motema ekomaka mabe Congolais moteme vimbaka akuma mona ka posa lipamboli wana balongola ngo pa na yo ba pesa ye eto yako mona mama moseka ba yako tala Belleville na Dada mais to mona ki ba gisma Dada likola ki motema mabe ya Dada eyo sala ke demo aye kokota kati bande onanga muto azane motema mabe to moni muto asambelaka eza difficile po diable la ta poso elongi na yo soko sambelaka me wana motema mabe kati na yo yeba ke diable la ta poso elongi no facilement diable ko utiliser pour na ko détruire ba famille ya bato diable ko utiliser pour na ko détruire bato belé kosambela yelongi te kosambela yelongi na motema te e ala mabe tango okende église oloba kenga na sambela ka oui sambela tina kacha motema na yo Dada oke sabe evangelisation to mona Dada o sambela to mona abima na mama seka o bakesa l'évangélisation o bakende ko sala boye o bakesa l'évangélisation o bake ko évangéliser koto o bakesa l'évangélisation boye mais comme na kati na ye
adevelopaki haine kati na ye comme na kati na ye adevelopaki motema mabe mpo na belle vie adevelopaki motema mabe mpo na lipamboli oyo nzambe apesi ye belle vie yango boya komona dada diable alati ye aye komemela belle vie bafruit comme ayokaki ke belle vie aza na zemi belle vie azolia bafruit mingi tomonaki dada ndenge diable alataki ye ndenge Sylvia abongwanaki dada. Pourquoi diable a koti kati na ye? Pourquoi diable a koti kati na ye? Parce que eyebanaki ke akokota kati ne po a développaki haine. Pourquoi diable a jouaki na âme na ye po a développaki haine moko na motema na ye? A développaki ki motema mabe kati na ye. Ki motema mabe o ya développaki kati na ye yango nde esali ke diable akota kati na ye. Yango nde esali ke démon akota kati na ye azui ba fruit amemeli belle vie ba fruit et puis belle vie na fait aveuglement aller ba fruit sans kobondela. Sans kobondela, sans koltal, sans ko raisonner que mouto ngana ye azakana ba direct epananga mouto ngana ye ku résoler kate mouto ngana to yokana te comment ko yelange loko pe na lié directement. Belle vie atalaki wana te mbala moko aliaki ba fruit wana. Belle vie ale ba fruit o dada elaki ye o euti na monde à ténèbres mais belle vie ana zemi. Zemi wana ekolongwa to ekolongwa te. En tout cas lelo tozo continuer épisode wana to yeba. Zemi wana ekolongwa to ekolongwa te. Bandeko eza pasi. Eza pasi. Kala tozaki otali théâtre sekie mais lelo théâtre koma otala théâtre obimisama ya miso. Pourquoi au mona ba réalité ezoleka na ba vie na biso? Quand les gens qui ont le théâtre pour se distraire, pour nous l'exa moi temps. Mais l'autre comment on le théâtre, oso réaliser combien ba réalité ou ezo le kanaba vie na biso. Bato bongo basé belé. Bato boya kanaba vie na biso alati po soi même. Nzo kazan koi. Baza ebele bandeko. Baza vraiment ebele. To sala keba. Sala keba na ba camarade oza na bango. Sala keba na entourage oza na bango. Sala keba na famille. Lelo tokoma omona tokoma ozoba bitumba même na ba famille na biso. Mutu nyonso a développé jalousie na motema na ye. Lelo Kongola koma mundinga tanga oke musala ye moko aosala na yote. Metangu nzamba opambola yo motema komi kopela. Tomona mambuana. Ezanga batu musuku tanga bandi musala batu ba critiquer ye azu ba humiliation. Musala oyo musala o metangu nzamba opambola ye. Kaka le même bateau ba humilia qui est en musala na ye ka bango ba komi sous jaloux. Le monde est méchant bande konanga. Bablo musu tota na ba théâtre o épée sarabiso ba leçon, épée sarabiso makasi. Yango to lo baka beaucoup plus na ba comédien na biso, bosse la rabiso ba théâtre malamu. Ba comédien bosse la rabiso ba théâtre malamu. Bosse la biso ba théâtre o eko éduqué. Et ça te ke bosse la ba théâtre o ezaka ya ba vantique ya koseka. Bosse la ba théâtre o ezako éduqué bo eza très bien. Lelo to koti totali to landi temps de la fin to moni pena que oui et concordé na titre o batier. To za vraiment na temps de la fin. Oba makambo eza ezo bima ebele. Oba makambo ezo salema ebele. Mutu musu bobota mi tata moko te, mama moko te, boyebani te, boye kokuta na kana bo moyi. Mais jalousie koti. Pourquoi ye nzamba opambola epwani nga nzamba opambola ngate? Bobonde la libonde li moko te. Yaza na mabolongo na ye o ataka na se. Yo poza mabolongo no o ataka na se. Mais jalousie eko makasi na peuple congolais. To sa la tension. Lelo batu ba koma otia na ba poison ka pona motema mabe. E na mutu musu oyebi ye te. Bokuta na kutu te.
oyebi ete na kokola na obotikala okutana te me bokutandika na kimukolo boyebani na kimukolo azwi jalousie makasi atie mpo na yo soki osombiaki eloko ye kuna motema ebebi soki osombaki eloko ye kuna motema ebebi soki osalaki boye kuna motema ebebi barelation toxique eza ebele bandeko tosala attention soki na otali théâtre te en tout cas na invité yo ok na Bellevue TV banda théâtre o soko ko banda première saison ti na deuxième saison oko comprendre théâtre très bien et ko pesa o mayele et ko pesa yo leçon ezo pesa vraiment ba leçon lo lenge nini ya kovanda na communauté na biso ezo pesa mayele ezo pesa leçon lo lenge nini ya kovanda lo lenge nini ya kozana batu en tout cas toza musika toza la vraiment musika na batu zala musika na congolais za mutu te zala musika na batu zala na vina sala vina oyo moko sala vina yo moko bano yo bota bango nde ba camarade na yo baleke yo za na bango nde bandeko na yo sala vina oyo moko za musika ba camarade za musika ba congolais po toza na motema mabe monde lelo eza na motema mabe surtout congolais ana motema mabe to mona ngo biso botona ba pays étranger boy o mona ngo mutu bosola bia ka dans le vide boy akomi mwa minene ka dans le vide boy akomo panzo sango ka boy akomo panzo sango lukuta to mona ngo même na Congo to yoka ngo na bandeko na biso o mona mutu bozaki na bino bien mutu bozako sola bien mais comme ayoki ka sola lipamboli moko boy pa na yo akangisho enemi ale mutabongo aza penza donc c'est facile à empoisonner à le poison bandeko toza na bokebi toza la mayele en tout cas na invité batu nyonso tokende kotala théâtre oyo epa ya mama na biso Bellevue kandi totala penza komaka Bellevue TV landa théâtre oyo eza vraiment kitoko makasi katala théâtre zwa leçon zwa mayele koyeba kozala na ami ya lelo po balobi ami ya lelo ennemi ya lobby. Merci mingi na bandeko nyonso o bolandaka Irsil Botelo TV. Vraiment merci mingi. Soki zambala no ya liboso o tomber na chaîne na biso o s'abonner, o commenter, o liker, o partager et ozala kitoko makasi. Kande tolobaka en tout cas ko bomba émission o epa na yo moko te tango tali partager na baninga tango partager et ko fongola baninga mayele wana tokutani. Bisous bye.